toujours vivre le Bien suffit, visitez les Kamalobana et Belé. Toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino tozali na espoir que bozali na santé malamu malgré mokili ezali kopase ba moment très difficile boyebi tina ya maladie oyo a virus COVID-19 oyo ezali kobeta monde entier pe na République démocratique du Congo pe ekomi kofrape bazali d'ailleurs qu'on rapportait biso que kamoko pe zwami na est kuna na Goma boyebi ke na ngambo ya Rwanda baka ebele Rwanda zali parmi les pays africains les plus touchés oyo na sud ya Sahara et ndenge moko lokola République démocratique du Congo. Alors lobby gouverneur Jean-Denis Ngobila a yaki ko annoncer ba mesure mususu en appui ya ba mesure oyo chef de l'État a annoncé qui déjà payé moko Jean-Denis a annoncé kapé ndela moko na premier ministre ba mesure ya ko renforcer notamment ezali confinement il y a total et il y a Kinshasa où il durant 3 semaines par intermittence. Donc 4 jours vous allez en confinement total, 2 jours bobini pour la se ravitailler, qu'on s'approvisionner, 4 jours sous Kakabongo. Les Natina on a une décision qui a été prise hier, donc bâtiment va très pratiquement qu'un national et là pour que ça la provision à Bango parce que lobby samedi le 28 confinement Zako Bandaki mardi et puis mercredi na jeudi et vous allez sous la journée au Fungama. Alors pour le cadre car il y a quoi makanisi ya ba habitant qui ça nini bazui décision on a notamment la décision sous ce genre qui avant les chaînes YouTube Nabino DMTV et Bengi moko ya ba habitant ya ville province ya Kinshasa na moko ya ba commune ya Kinshasa pour la koka makanisi na proposer to landaye nanu et bongo na sima to koka kozonga pour que to analyser muke décision wana pe to bana ko conclure. Je rappelle que vous allez sur DMTV chaîne YouTube Nabino, ceux que vous avez déjà abonné, merci beaucoup. Ceux que vous avez abonné, cliquez au s'abonner, puis au cliquer sur la cloche qui va apparaître juste à côté, à droite, pour que vous allez notifier dans la prochaine vidéo Nabiso. DMTV vous dit à tout de suite. Allô? Allô? Oui. Non. Mbote Ndeko. Mbote papa, boni. Oui, tout ça bien, merci. Awa, ezali chaîne YouTube DMTV nde Bengio, tozwa moi makanisi na omuke na sijo to ali nango. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à ma mituna na biso? Oui, naza prêt papa, naza prêt. Ah, merci beaucoup. Toroyi koyeba likanisi au gouverneur a jui ya koti à Kinshasa en confinement après décision Mokonzambo Kazwaki yo moni yango ndenge nini? Nga na konyango eza penza mabe penda tene opa bandakisa mingi lokole kitani na poto osala ngo pe na kata Kinshasa yango nde pene peti biso mwa pasi mingi par rapport ya kobimake ya kobouger te ndeka France ba Belgique ba osala yango peti biso pasi parce que biso na bango toza vite seulement côté zone dérangé par ma kasi ya kozala confiné pendant 3 semaines et tout donc yango ndeka mte j'ai fait ça. Ah, toroyi koyeba neti na kana yo personnel yo osaka mosala nini? Bon neti na boye natekaka tombola na zando na vivre kaka na yango une fois nateki na journée pe na ko gagner mwa muke wana yango mutu kolesa ndaku yango mutu ekopesa mwa na transport ke classe ekopesa nga tout transport bimalobi donc nazalaka pa na mingi ya kobomba te lokwa badollar baningi ya kobomba sikoyo 2 semaines bo 3 na kaka ndaku tobima te yango wana kanga nazwaka na journée sikoyo na kolia ndenge nini balobi ke tokobima pe 2 jours abongo tokeluka biloko wana donc yango na nini mpo nga vi nange ezalaka par jour donc yango apene déranger makasi kati ya libota. Ah, mais surtout tolandi bien na ndenge yo lobi ke otekaka tombola na zandu mais décision moko koyaki déjà avant
ke na kati ya bazandu biloko ekoki kotekamisa kaka biloko ya kolia donc bilamba te toloba ke décision wana bino bolandaki yango mpenza totalement te bozalaki kaka kocontinue kokende koteka ekomeka lokwa koforce kasi basoda banda olanda biso ya kolanda especially biso da pasi donc tozalaka daa na pasi banda makambo po parce batiki biloko olia na nzela ke bato pa ya kolia bateka bato oyo bateka ya biloko ya kolata banini bateka te bon biso motu toseretrouvaka na elamba so toteki apres tokesomba biloko tolesi famille sikoyo so tooteka elamba te tosomba biloko yango na nini tozobongo wapi oyiba na baage mpe tokokoyiba te tozala papasi ebandodelaki biso daa banda kala na miniti osusu konfima oyo ye toyebi te so tokosuka aboni na système oka nde balobaka ke kinois avivaka auto du jour donc yoko ozali mpenza exemple ya kinois oyo wana esengaka ke abima chaque jour pour ke akoka koliesa libota donc tokoki koloba ke décision oyo Jantini azwi gouverneur ya Kinshasa ezali décision moko malamu mais na ndenge olobi ezali mpenza ya koadapte mpenza te par rapport ya vie sociale na biso est-ce que soko ozali na conseil moko okoki kopesa na ye pour que akoka peut-être kobongisa tenir compte na baparamètre ebele ke bafamille ebele eza na possibilité ya kotia provision te mpe ekoka kotenir 4 jours na nsima ekoka kobima mpo ekoka kosaprovisionne lisusu oloba na gouverneur nini lopona nga nakoki koloba mpe na gouverneur ameka osala répartition moko ya bien soit lelo ate bato bakoki koteka ya biloko ya kolia bateki lobi ate mpe bato bakoki koluka biloko ya kolata soit bato mpe batambusaka babiloko mosusu batambusi parce que soki ateka babiloko ya kolia bongo biso mosusu tovivre kaka na koteka so na bimi nde na jus apres nasomba eloko ya kolia msunga mo nazongaka na sache na ndako madame alambi bon sikoyo so nateki te nasomba biloko yango ndeni donc ezopesa mpena mwa pasi yango wana nasengi na gouverneur ameka mpe kochange ameka mpe koameliore baméthode wana soki akokabola ta bamikolo akaboli baoyo boye bateki lelo baoyo boye bateki lelo po pesa mo équilibre parce que apparemment équilibre eta te na bafoyer neti biso moto mikangelaki avant bato ya biloko so modalité mosusu ekoyi bato ya biloko mosusu bateka te babiloko olia donc epesi double pasi toza pasi na pasi ya papa na Congo e sikoyo toloba yo ovandi exactement wapi na Kinshasa oza kote nini bon ngai navandi précisement na commune ya Matete na quartier Lokele numéro 16D. Ok, est-ce que kuna la matete bato bazo réagir ndenge nini par rapport ya décision ya confinement oyo ya 4 jours 2 jours sima kobima naza sûr que ezolobama bato bazoloba mpenza nini est-ce que baza d'accord nango totalement to bazomona ke kosimba te bato bakokufa bato bazokose plaindre na niveau moko ondima te po biso misasa na biso tovivre kaka na kobima il faut bimi te okoriske mpe olati te soki obimi te donc bango baza bango bien neti bango neti esize nga neti bagouverneur a ville baza déjà bien bango baprovision ezali makambo nyonso ezali eza différent na biso bango bakosi ata 1000 jours ya confinement bango bavivre bien mais sikoyo biso boye neti balobi oyo te basila bafuta motu nyonso na Kinshasa aza na revenu te sur 100% ya bakinois awa donc ata 83 kaka baza non revenu bato wana nyonso na biso 83% ya population ezwaka salaire te donc il te ska nde moto bazwaka salaire mpe salaire yango eza maigre donc nayebi te soki bato bazokose plaindre surtout bajeune garçon bazokose plaindre mabe soki te ezalaki boye image bonoko omona action ndenge bagroupe tine ezali bato surtout journal lelo bato bazokolela na ndenge mwa moke te mpo nayebisi yo bawenze bato bazoteka biloko mpe mati okosomba nini spaghetti ezalaki 700 francs ekomi 1200 badesinfectant oyo tobandosomba 800 lelo ekomi 3400 donc okosomba eloko te nayebisi yo to remercie mingi na ndenge opesi biso temps na yo pour que tokoka kosolola na rappele ke tozalaki na chaîne YouTube DMTV et tokosenga kaka malgré pasi ezali bobosana te bamesure ya koappliquer mpona komibatela quand même maladi wana ezali c'est vrai que toza situation sociale moko difficile mais maladi wana mpe ezali na ndenge naosola na yo naza kopressentir que ozali parent et donc esengeli koprotege bana biso moko mpe komi protege malgré que difficulté ezali
C'est ça, merci beaucoup. Quand on a vu que tout ça, on a dit, na poto kuna bato pesa ba masque de protection. Ah, on se masque elle est fini. En 5 000 francs. 1000 francs là, et ça fait pour ça fait journée mobile dans la vie. Ça fait ça fait 5 minutes. Il faut que journée là qui m'a doté qui bien que moula fait bêta qui. Tu veux doter caché. Pour nous masque on est sur la affaire les 3 enfants. Na moitié là, c'est la 4 masque là. Un masque va faire dans 24 heures au bois qui. Donc, il y a un gens qui ont fait un mingi. Nous avons des cas papa trop tali. Vraiment. Merci beaucoup. Pourquoi et là, au revoir. Voilà. Toti Kolandawana Mutu Oyo DMTV et Bengaki tozaki la conversation téléphonique pour la koyeba makanisi na ye na ndenge bolandi wana ye azali kovanda na matete mais azali moteki ndenge biso tolobaka na Kinshasa akendaka koteka batombola bilamba ya tombola na zandu pe atalisi biso ba difficulté nini oyo ye azali kopase nango depuis que gouvernement peu gouverneur soit qui ba mesure pour dans le cadre ya lutte contre virus oyo ezali ko tungisa mokili mobimba donc corona virus mais quand même à rappeler biso ba difficulté de l'eau ezali par rapport ya applicabilité ya décision ya gouverneur d'abord gouverneur ba décida qui que na bazando par exemple pour diminuer affluence ya batu ba décida que désormais kaka biloko kolia nde kotekama donc lokola bango batu batekaka batombola bakokaki lisusu koteka te et donc wana déjà ezali eloko epesaki bango mpasi sikoyo bakisa lisusu ke batie confinement ya 4 jours 2 jours boke kose ravitaye ye alobi pratiquement ezali impossible pour que bakoka réussir confinement wana parce que soki ezali na ba congolais lokola ye gouverneur bazali capable ya kosala ba provision pe komibomba na ndako ata pendant une année aliaka na ye kaka sans ke abima mais na congolais le commun des Kinois donc le Kinois lambda ezali quasi impossible parce que ata kutu bato bazali kosala bazali na ba salaire ezo permettre bango te bakosala ba provision ezali ndenge oyo ya lobi que Kinois en tout cas en particulier congolais en général Kinois avivaka au jour le jour et sengaka koka kobima à vivre azali komituna est-ce que ye moto azali père de 3 enfants na mwasi na ndako et qui atekaka batombola bokati déjà bakoki koteka ba article mosusu te autre que biloko ya kolia et puis siko bolobi bavanda na ndako pendant 4 jours question oyo azali tokoki komiposer biso nyonso surtout na 4 jours avant na ndako lui dont la source de revenus ezali kaka bilamba na yo atekaka wana ba revenu wana pe za ko permettre na esa ko épargner parce que ça pratiquement ba revenu kaka ya survie alors comment ba ko vivre durant les 4 jours et lorsque le gouverneur dit qu'après 2 jours de confinement pour que Batouba bima batala ba course ba se ravitailler ce sera avec quel argent parce que partant du fait que Kinois et Sengaka bima pour que Aluka a sali 4 jours na ndako abimité mbongo ngo ekuta wapi ko permettre ye akoka ko se ravitailler quelle est la question de les amis commis poser ça ko tinda na biso même commis tout na est-ce que ba autorité na biso avant bazwa ba décision ba tiaka na mesa na bango ba hypothèse surtout ba tala ka ba conséquences ko koma ba évaluer yango pour que en fait de compte ba décider que je mesure Sengeli par exemple la ba mesure au gouverneur ajoute aux hommes que charge za nango ko la kaka population parce que ndenge de ko ko lo ba wa lo dit que biloko na kita la possibilité exemple ya ba stabilité zali na 700 comme na 1200 a possibilité exemple ya ba désinfectant aux allants indispensables pour que batuba ko respecter notamment mesures d'hygiène na cadre la prévention contre maladie oyo et mati talo qu'est-ce qui peut justifier que Romatal talo autorité publique yenda zali na force ndem tazali na ba outil oyo ça peut permettre na ya pour rejoindre sa bâtiment surtout dans cela de sorte que la prime de manière anarchique surtout totalisé vraiment na que kilonio surtout charge surtout ndenge na sita sa batu balobaka ça rejoindre na population qui subit et donc par ya ba autorité toujours mon ngote bango apparemment ba dit que bango bazala bango à l'abri ya nzala baza à l'abri ya ba kolela
Et donc, Bazali vraiment occupé. Il aurait fallu que Baz soit des décisions aussi permettant à ce que la prise à Biloko et qui t'a coûté et qui t'a pu permettre dans la bourse, mais surtout que quelque chose je vous assure, connaissant population à qui je vous assure que en tout cas Sango, parce qu'il y aura des problèmes très sérieux parce que les gens n'ont pas de moyens pour que survivre dans la période où il y a confinement. En fait, c'est bien de copier le modèle européen, d'ailleurs les pour copier le modèle mais copier le modèle on peut copier en totalité parce que tout le monde qui le président Macron par exemple tout à France a décidé qu'il peut le que loyer et fout à mater facture il y a gaz électricité paiement et fout à mater durant cette période. Rien de tel à la République démocratique du Congo car la décision où ils allaient en fait surcharger la population. Bon, nous allons voir comment les choses vont se passer. En tout cas, il y a beaucoup de choses à redire par rapport à la décision où il y a où ils allaient binisa tena d'emploi ça passe ningi au bana Congo particulièrement bana Kinshasa bakoyoka na ba 3 semaines où il y a confinement. Merci, tu espérais que vous allez qui est belé il y a Kolanda chaîne YouTube Nabino DMTV en cette période très difficile. Il y a qui choses ka ko sala musala pour informer bino nous faire des analyses sur fait où ils allaient les kanamboka des faits sociaux sur l'actualité. Tu espérais en tout cas que c'était na analyse tout sali et tu remercie Bino avec espoir de vous retrouver sur qui confinement où et petit bisopété consolation Nabino. DMTV en tout cas vous souhaite le meilleur et surtout n'oubliez pas protégez-vous et restez chez vous si vous le pouvez. DMTV vous dit au revoir.